Moi, na pétrole, na bandara kokende kosomba pétrole, les moyens de vivre. Na bandara kokende kosomba pétrole na Mariano na ye nango. Clair. Bien éclair. Oui. Millionnaire à salaka footing na pavement na été. Millionnaire à soko bimi au koti nanda au soko bimi au koti na salle de bain au sokoli pas salle de sport pas piscine. Il y a pas mieux que le respect. Est-ce que on dit maniamakor ou maniamakor auto benga wera candidat malheureux. Mais biso ba auto kotili wera mbongo ça fait depuis la nuit des temps. De reconnaître aussi Papa Chéri, Bin Papa, Adam. Arrêtez de faire les bandundu. Parce que vous avez na place moko. Arrêtez de faire les bandundu. Vous les gens des bandundu, vous kansaraneti biso to zalaka contre wera. Na loba ina bino makambo disque dora bo poser question. Abaye 2 mois. Est-ce que tu es là zwango? Atina ki mwana moka mbasia ko loba na télévision qui c'est le banzembo na ye ezoyo kanate par rapport à ba émission salaka. Atindi sou mwana ko mona ya nani l'autre là azarana gisasa au camarade Jazz Kavulo mwana nani Vincent. Aye aussi la pesa wera nani Jim. C'est Sissoko qui vous parle en Souzolo. Moi, je viens jamais dans l'hasard. Joyce Service Traiteur Joyce. Innovation du nouveau Nakata Paris. Tout le à Paris, France, car en général, tout le monde. Service qui tout retrait de deuil, baptême, anniversaire, mariage, tout genre de cérémonie. Vous contactez Service Traiteur Joyce. Parce que tout mes cas na mon alors vous aussi vous avez la confiance na bandeko na Joyce Service no Joyce. Voilà donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous êtes très nombreux, vous qui nous avez choisis de partout dans le monde à travers Congo Révolution. Congo Révolution est là juste pour promouvoir la musique d'une manière générale de la culture congolaise à travers le monde avec le cerveau monteur de cet événement qui est tonton de la presse, tonton Joujou, Juvenal Kibala. Mesdames et messieurs, nous vous disons un grand merci. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi de vous dire un grand merci. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'artiste aux classes mondiales. L'homme qui a changé les données de l'animation congolaise à travers le monde. L'homme qui nous a bercé avec de cris phares comme des comme Yimbiko. Et au jour d'aujourd'hui, je suis fier, Yaoyambaye, Nakati à Paris. L'homme le plus attendu de l'année, il a répondu présent à toutes les attentes. Il a un parcours exceptionnel. Il a gravi patiemment le marché de la reconnaissance internationale. C'est un chef. Le chef reste le chef, même quand il a déconné, c'est le chef. Poutine, à qui nous disons bonjour et bon week-end. Bonjour tonton JV, bonjour de la presse, bonjour Juvenal Kibala, moi papa Kibala. Na maman, mamie. Na mamie, ouais. Donc, tu peux si bon bambote. Parce que babota moi na wazali
na motu malamu et puis maele makasi alinga ko voyager mingi alinga ko loba trop soki pe otiki mususu pe azui quand quelqu'un laisse quelqu'un prend banda pe okabwana nakoma bien nakoma na okoma na Paris na sala kuta émission mona c'est le otala on comprend les gens on est kendaga biloko la new-yorkaise alinga ngo te na ebisio donc ikala nanga kilelo lekina kikala et kasi salaka bon kala pe mutesala sikati voilà, la chatte de la merde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le Scrum. Allez-y comprendre. Donc voilà, c'est le Scrum de bateau tout balan dibiso, au tout balan dibiso, ba mon dibiso. Kibala, Scrum, héros au Congo Révolution. Bateau balobi, waouh. Au rôle bani na bateau tout balan dibiso. Déjà, on a remercié ah Michel, hein? Michel Kombe, Duce Kapanga, voilà. Et puis Charlie, moi on a Clermont-Ferrand, donc nous avons la calamité et puis Michel, Moutassenta Ferro Akima, Ferro Louaraire Nios. Donc voilà, d'après c'est tout le monde. La mère n'a pas combattante, d'après c'est bien beau de place à l'île, Maman Viviane et puis Viviane Abisso, Babé Massombo. Donc merci tous allés ensemble Nabino. Nzambe wa bolingo wa batila Congo abatila biso azala pena ba congolais nyonso na étranger à Congo et puis partout bazali na Afghanistan na ba mboka nyonso bali c'est le scrum na bino yeyo Mr Poutine wa utiko bimisela bino nzembo na kati ya album na ye a lancé dans nos moko comme na ngweza bongo Lopez Sambi lelo tokutana tonton de la presse Juvenal Kibala qui Allah te bénisse alhamdulillah. Merci beaucoup, c'est le Scrum. Vous suivez cette émission sur CMB DJ à Kinshasa. Je profite aussi à l'occasion pour dire un grand merci à Batutu, Nakatia, CMB DJ. Alors, c'est le Scrum. On va permettre pardon, CMB DJ, oh, ya mère Nabiso Ariette, Mona, vie Nabiso, Nabiso Toussaint Paka. Ah ouais, ah, ça fait 3 ans qu'il est. Dans Namboko, donc on a pu se beauté le vieux Toussaint et puis mère Nabiso honorable Ariette Ouamou qui est Nzambe Abomoyi à Batelabino, merci. C'est le Scrum, il y a cela déjà depuis 3 ans. Ouais. Qui est Penande Awa, Kovanda Nanu. L'autre fois, on a tout nakio. Bon, on permet de tout mataramba mako. Non, lentement. Bon, lentement. Ouais. Olobaki oye pour na kokoli samaeli. Potozonga mboka. Potozonga mboka. Ouais. Na kati ya kokolisa mayele okene na nga kuvandisa ba makambo administrativement makambo muziki tout consort lelo oyo satisfait ou quelque part c'est dire pour toi? Non, satisfait hein. Satisfait parce qu'à partir de Awa déjà na France avec mon passeport j'ai un visa aux États-Unis à Angleterre par rapport qui est Bill Clinton on a un millionnaire mais il arrive même pas à octroyer visa à France, visa à Angleterre, tu vois. Ah, quand même, moi, paisibilité, moi, et puis voilà. Donc, si vous comprenez, au moment qui moi, c'est mis Ali, moi, carte à réduction, il y a RATP, donc voilà. Donc, c'est Léo. Donc, c'est la carte. Il y a Navigo. Ils ont 75 communes à 18 euros. Vous avez un Navigo? Oh, père, vous avez un Navigo. Ah bon? Wow. Ah, c'est bien. Ça, c'est le Scrum. Navigo, na ye yangoyo. Donc, ils ont 75 euros. Il y a 75 et comme si on a. Ok. Et comme si on a. Et ah, bah, filmer comme on a. Voilà, merci beaucoup, c'est Léo. Voilà. Alors, c'est Léo. Oh, ils ont parti à Zouama, c'est comme ok. Baloula. Merci beaucoup, c'est Léo. Parlons, il y a single. Merci. Lopez Sambi. Oui. Single Oyo, ces derniers temps, réseaux sociaux, tout le monde en parle. Oui. Et là, comme ça va tout, c'est Léo. C'est l'animation. Oui. C'est Léo, comme l'animation, comment il y a rumba. Oyo, que son rien à voir.
na identité place outi. Vina biso Jiba Loba, celui qui n'avance pas recule dans les voilà. Et les gens studio banan basali yango banan dans studio ingénieur banan ba bétisson ba instrument clip mais quand on bête le solo. Déjà programmation musique en gros c'est Pati Moleso. Oui. C'est lui qui a tout fait et puis ba choriste bato basali Ker et Zabongo frère nanga Mazembe et puis Chamberton Mazembe azali ancien vient biso Blaise Boula. Choriste non pas choriste bato basali Ker frère nanga Chamberton c'est-à-dire que bangon bayaki bachi ba Ker wana boyoka lokwa ba angelo pour nga na oyoka ba Ker wana ya lokola banzembo lokwa ba Yahweh apesanga Gilles bavo makasi ya kozwa oka voix babi voix moko mythique oka voix ya Lacoste oka voix ya Ferré soki ba voix banzembo lokwa ba mawe maimawa nane oka voix Vejoski oka voix ya vina biso ni boma voix ya vina biso omona donc ça dit na meka ko travailler na esprit wana et puis on appelle ça un boulot wana eza Pati Moleso vraiment on a remercié makasi lelo nzembo soki eza na ba dimat ya boye eza yé mutu a pesaki vraiment tant que tout travailler bongo donc ça dit tout travailler qui calme à diriger nga kitoko okama ki na bandi Lopez Sambi papa butu pe moina lala te rocha vulenoki na matama nanga tabu fatu omona ki madilu ki jibe piana ki Blaise Boula motema nanga eza na posabo lingo na yo motema nanga eza na posa ya bolingo na yo sante nanga na mati peze gwe telemi ya zero tala sima omona ndenge nazolela yo kolela nanga pona zangi kop nanga eza bolingo na yo Clip wana. Et ça mi wapi na Paris ou ton et ça mi na Paris na 77 donc bat basali yango eza Douglas Mons et puis Séraphin tout ça là qui on a à 5 ans donc toi qui Douk les réalisateurs Séraphin et puis batunanga otokine na bango tokine na Sedoula One Prod et puis Faso Jamba numéro 10 à Paris frère nanga moko un marié un jeune marié à Otoba la calamité Aris Kazadi tolwa qui figurante na maison moko French na maison na French tolwa qui figurante tolwa mutuka tolwa villa nyonso elekaki très bien ba sepeli batu ba batali ma babi non parce que nalingaki na sala ba clip kaka te ndenge na sala kana kisasa nalingaki mana sala clip moko boye ezala na ba niveau moko international oyo batu bako sepela ça dit que ça te que non ozo sala clip yo moko figurant ozo bina non figurant ozo bina na yo moko mto zo yemba ça dit osala ba rôle ebele surtout ni même président Doucha webisa yo nalingaki nga moko nazala chanteur mais naza ko incarner voix ya mwasi azolela soyoki bolingo ndakwanga nga échanger nga identité wana nga mna yimba nazalaka normal lelo nakomi folle joyeuse parce que bato bakanisa ki non nga nazoyemba koma na folle joyeuse te c'est-à-dire que nazoyemba mwasi azolela mobali na yeke bolingo ndakwanga nga échanger nga identité nazalaka normal mais lelo nakomi folle joyeuse mokili bongo wana bolingo balukeli bolingo Satan akoti na motema na yo Lopez après côté mona na absence na yo miso nange divorcé na pongi plafond komi kaye quadrillé na exercice a bolingo nga na échoué implice épais équation absence na yo s'il te plaît nazo banga donc ça dit que tu utiliser ba métaphore mo boko comprendre ete nakata banzembo wana c'est single ozo ko annoncer l'album single ozo ko annoncer album l'album c'est yo déjà album eza yo déjà pourquoi yo déjà pourquoi nga déjà ngai na betana Werason qui est le grand leader et Afrique ngai nde propriétaire proprio ya Koimbiko
dans spectri phare en Afrique. Ngai nde natambola na beta na maison mère. Ngande Seleo mwana ngani. Nazali Seleo nakotikala Seleo bino moko boyebi. Tozala na wenge bakoma kote pate papo bazanga patience. Po na biso na weransone Santa Tomoto mbele. Ngam na sala biloko wanyoso. Na beta Bercy, Palais des Sports, Zénith, Olympia avec Manu Dibango, plusieurs stades en Afrique avec Werason, il y en a binga déjà. Bon, en fait, nous allons profiter aussi à l'occasion par rapport à Yabaïde Nayo. Qu'est-ce qui se passe? Le même Seleo, Palais des Sports, Bercy, Stade, Seleo au Azaki na level. Seleo on a Koimbiko. Seleo on a Sora Bois qui crie. Faisait la crime au phare. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, après 15 ans, que le même Seleo, qui n'arrive pas, il y a Rosalana, même hypothèse, il y a dimension à level, au Azaki Nango, Seleo a comment la juste, voilà, tranquille, c'est le aroma simple, la musique, tout ça c'est dit à quoi? C'est par rapport à l'analyse, il y a des téléspectateurs, il y a des fanatiques. Tu sais, dans la vie, pour tous à la vraie, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Il faut accepter. Quand tu es en bas, il faut accepter. Si vous êtes en katika, il faut accepter. Si vous êtes en il faut accepter. Nga Seleo na kitate na matate, na za Seleo, ça dit qu'il n'a gardé cap. Ozaka Seleo wana. Na Seleo na gardé cap. Parce que jusqu'aujourd'hui, Koimbiko sa trône na ba animation nyonso ya Congo. Na beta rabanzi mbuloko la ba orthothanasie et puis ça sera toujours en plaire. Comprendre? Ngai Seleo na sali rumba oyo sala succès lokola nzembo lokola David gata otiki nga monzemba papa e tongo ebokota na sala ki lokola baya après maison mère. C'est là que le rôle à dodo. Le rôle la musique à Congo, les gens aiment diaboliser. Parce que la musique à Congo, ils sont assis là. Ouais. Azalaka sous-souté, ata bazomona yo. Et aujourd'hui, prévenez. Wenza Minzemba. Ba musicien congolais nyoso bana ba million. Ngapi na million. Pardon? Ba musicien congolais nyoso bana ba million. Ba millioni? Millions de vues. Ok. Ngapi na million. Ok. Ba musicien non, yo linga loba par rapport qui ba musicien congolais ba millionnaire. Ouais. Non, pas du tout, il y a pas de mission bon. Il y a pas de mission, il y a pas de musiciens au Bagozala. Ba millionnaire ou attend 1 million na poche ou bien attend 1 million na banque, je crois. Mais tu acceptes que nous avons des musiciens au basa ba millionnaires? Non, j'accepte pas. C'est le émission non bien. Donc voilà. Donc ça dit que nga Seleo Lelo, je me sens à l'aise que toute la ville en parle. Lelo pe na koma ko vanda boye. Bato ba mona ka baza ba fort, ba kindaka pe ko tonganga, ba funda kanga, ba kindaka pe na ba radio, ba télévision, na ba page, ba bomakanga, ba mi komisa danger. Donc c'est ça aussi important pour moi yango wana. Pourquoi pendant plus de 3 ans en Europe que Oyo Pesa Bisso Lopez après 3 ans, pendant tout ce temps, activité de Sala. Papa, ils ont de 3 ans. Au moins, forgeron, en français, c'est à forgeron qu'on devient forgeron. Voilà. Ça dit que j'étais là, nazo travailler, na sala qui équilibre, clip à qui tout quoi danger. Na sala qui tout met la moi corps na beti, mise des missions na imela na nunzongo. Aujourd'hui, le père Sambi, tout le monde a accepté. Ça dit que na vie, ngani na vandaka, na lamukaka na komba, na lalaka na komba. Pour nani? Ça dit que na yebike, na zana batu obalinga ba faire tombenga. Na go vandaka te ki na vanda bongo, na sala ke logote. Aujourd'hui, le père Sambi, yangwana to kin déjà na 2 semaines, 1 semaine to kin na ba 30 000 vies par rapport à banzi musu na banoro sala avant. Mais la plupart des artistes congolais parlent des vues. 1 million, 2 millions, 14 millions. Aujourd'hui aussi, 2 semaines. Pardon. Aujourd'hui, Ngapé Seleo, Nazana
nzembo lokwa wenza minzemba eza na plus de millions. Nzembo Lopez Sambiso Otali yango na autobeta yango, je crois que na bisaki le 21 juin jusqu'aujourd'hui ça donne bien encore na ba 30 000. Et pourquoi l'Anterwana? Pourquoi l'Anterwana eza ki notre ozali na Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique eza politique à Congo te. Coupe d'Afrique eza Afrique mobimba o baza mais c'est il y a des gens qui tapent le mission dans 15 heures du temps, ils ont plus de 30 000. Mais papa, yo e bien ngoki soki bat ba kufi na beni. Bazui ba che yango. Kongola omona nini somo a otalati. Mais soki batiki sele mutakala ao. Loko eza buzoba. Bat ba sa nini? Ba ko tala yango. Partager. On a besoin d'exemple moko. Vina biso Koffi Olomide. A hauteur bimbisa gros moko na télévision. Ba katika ka place Libo, ouais. Tu vois comment ils ont partagé le truc. Ouais. Mais les Congolais ils arrivent même pas à partager mon son. Parce que. C'est parce que quelque part aussi on vous taxe de quelqu'un qui malbouche. Non, naza malbouche. Impoli. Na rozala impoli nga tata mukolo nazala impoli pas nani. Yebisanga na kozala impoli pa ya nani onga kozala impoli pa na ye. Ça dit que Congo est un monde à l'envers. Ogoza na ndako ya 6 niveaux mais jomo bo atambola na catch asomi on kaka $1000 dans Dubaï aina Kinshasa agoza na 7 basi po basi ona bazana intérêt ya catch wana ki na kotika bango quelque part. Ça dit que kuluna lokola boto la kabatu ba chaînette agoza moi c'est danger pe kuleka tonton de la presse wa boga kuleka duchika panga. Et ça la réalité à Congo. C'est très important. Ceux qui sont intelligents, Ceux qui ont ça la musique, il y a bien, il y a monotonité ou bien il y a plagiaté, notre musique nanga agréable à l'oreille. Ils ont compté sur moi yango wan. Tant on a bimisi yango batu baza ko accepter. Na zui critique ité na nzimbo wan. Critique na zui kaka ya congolais. Oh ils ont mataba vuité. Critique ya congolais yango wana. Mais contenu ils arrivent même pas. Ba ozo terre au fin nzimbo te. Clip te pour na lati danger. Na yembi danger. Ça dit que clip est danger, bah tu vas un clip, ça dit que tu loues ba villa, tu loues ba mituka danger. Ça dit que tu loues frapper wana. T'inquiète après Coupe d'Afrique, on comprendre que non. Oyo azali mono e utandu bambuta basisa. On s'est plaint à critique. Makasi. Critique nini ya suka. Ya mikolo. Oyo taliango choqué yo et blessé yo. Nga en gros ba critique échauffa ngate, échoka ngate et blessa ngate. Surtout sur les ngate. Tant on atala la fille moko boya za la monta maison mère batinda rabatuna Kinshasa balo bakino c'est Léo azana bana ya bakizengi. Vous allez appeler bana bakizengi? Non, Marc Olivier Marc Andi babi ngambika net mettre ça 50 net ngapi kaka. Mère na bango azali mwasi kitoko azali na vie na aujourd'hui, désolé. Baza bien na famille na bango ya bien. Ngapi na ba sœur nanga Gisèle, Mireille, Clarisse, frère nanga Christian, grand frère nanga Sommet et les autres. Ça dit que ba nanga moko tazana nini wana. Ça dit que sozo mona batu bazo finga déjà, bandi go finga. Bana sele baba bakizengi, batu déjà ba finga. Ancien président de l'Assemblée nationale, président Obeng Minaku. Ba finga déjà, moi c'est président de la République. Ça dit qu'il doit engager Fimoko a finga ranae, ancien président de l'Assemblée nationale Obeng Minaku, a finga sele bana baba kizengi, a finga moi c'est président de la République, a finga artiste monene logo la JB. Ça dit que bon nga ikutu nzete ya kokauka. Le problème de ces Léo,
vous confirmez des choses dont vous n'avez pas de preuves. Quelle chose? Que pensez-vous Quelle chose? que vous confirmez que maison mère atindara soit mutu mwasi moko boye pour attaquer Bino et les autres? Est-ce que ça n'a pas preuve? Yokana Ebisayo. Lelo, ça brille entre Werrason et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, par rapport que soi-disant Bangomba au Kacheye a comme député. Comprendre? Et la fille là, elle habite en France. Qui la fille? La fille a finga Batouana, elle habite en France. Yé Moutaza, Lelo Moutuna Bango, ou a finga la Bango Batu. On a cette émission avec Jazz Kavoulou. J'ai pas compris, bazoa numéro na ba coach na ba groupe Mora Maison Mère. Le matin je me réveille, Natal la ba voice na yo ka ba voice bazo finga bazo le bébé. Na esa bango ba grimace oyo. Bana ya Ista. Moi no aza mona Ista na poto ayebi. Ba yelanga na njili wana na flat ya vie na nga Edi Makuti ba ya na kikalungu ya moto. Webi kikalungu ya moto. Nde batonda na babenga ngonini na ba conteneur wana. Bana Istana yese ba yepo bazwanga na auberge bakinanga na la samba na 12 bango frère moko mokonzi na ya aya na sola na bango na koyi kozonga maison mère parce que nga na vie esimbaka te vie na nga didi acha mbongo pona zonga maison na yebisa ke vie esimbaka te na vie et bongo lelo ka ba injire wana ya fi wana ndeko bomanga rien pas du tout. Ce que mon indoki il faut qu'on belle là. Noki mongo yo bunga. C'est pas que non, naza sans argument ou nazo le makamuloko là un abouti mongo non. La fille tant so ko mona kino Karine Mokonzi azalakana azata msusu na siège ya maman présidente. Hier au salani akofinga maman présidente pour ba benga na Karine. Je crois un peu. Vous comprenez? Ils ont comment? Voilà. C'est ça les Congolais comment balinga ko détruire Batu. Likambuya Aubin Minakou, président Aubin Minakou na Werrason, eza makambo ya BD bakoyi ko bongisa yango. C'est un peu ça les Congolais comment baluka ba détruire mutu. Nga ko finga bana nga. Ko finga nga. O nasila. O sans papier. Na beta congolais mutu na mire. Ngba États-Unis d'Amérique. Ngba Londres. Ngba Islande. Na Betty Lopez Sambiawa. So que zaki forumba. Balinga ba partager, balinga ba publier yango. Mais ba comprendre que eza na dimension ozobenga level. Lelo oyo ex-patron na yo Werrason invalidé na cour constitutionnelle. Réaction Gozani. Réaction Gozani. La roue elle tourne. Tout ce que tu fais ça va tomber sur toi. Et voilà. Ça veut dire? Ça veut dire la roue elle tourne. Tout ce que tu fais ça va tomber sur toi. Soit à vainqueur, soit à perdant, ngana ok na Congo te na la musa ba cour constitutionnelle na yebisa bango kino bo valider wera ba valider Jean Roubal ba valider Daniel Safou ba valider bateau ba invalida et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a roloba na loba ki omoni Congo ezamboka moko epola bo valider bateau te. La vie appartient à Dieu. Et puis voilà quoi. Pourquoi Werrason a une facilité wana? Quelle facilité? Please. La facilité. Que ce soit une interview ou bien un concert, il y a qu'à reconnaître collègue nayo Bill facilement que c'est Léo. Par contre, il y a manque peut-être il y a des propos na yo trondengo tenara à travers différentes émissions ou bien il y a des problèmes. On a posé question, vraiment. Vas-y, je t'écoute, frère. C'est dire quoi tout ça? Idéologie ba shegi, eza idéologie ba fazer. Soka segi mbongo, o PCT, a epso ki biki dona leki yo. Yo duche yo.
oyebi ke ça leki yo wai doje bashegi pour la déstabiliser tete ya mutu ngasiko babiloko wana bato bayaka ke ozokumisa bile pose un problème na sele na mona ngo ya faible esprit comprendre tonto j'y vais ya faible esprit na mona ngo na bato mususu obeki to naza génie po kaka yo kana na sele yote nani aleki yo papa ngana beta na magic system babeta bangada badam podongo daga jaga on dit premier gaou n'est pas gaou na ila bango bubwe kusonga glasi mayanga me andi mwana bani bango bazui tangada daja aleba yaya papa na yebi o nazali oko sous-estimer nga mais tant que na yebi o nazali ezali ni les sans effet na vie juvénale cop o ekoma na Congo ezaki soki mitera champagne aza na mbongo les champagnards soki aza na mbongo ça dit que biso tout chaka mitera champagne tete dai maboko banki mobala Rachel Futa soki aza na mbongo soki héritier Watanabe aza pire tête tendai ou bien héritier aza na plus de level que ngai soki nga na krechaka héritier yeba yango ke tête ayebisanga ndeni fo boma moto tala kaka mutu nanga boye yo pe soko cédé place bako niku na onde yango wana ozomona ça dit que ngai bakopo ya kovanda kotambola ki kozala soifé d'argent na ranango te ngai nazwa chance ya kutana honorable belé vie nanga Vital Kamerhe nakutana ba Moïse Katumbi. Mais ça vous dérange? Ça vous dérange? Na masta loi bamba aussi là. Ça vous dérange aussi quelque part Ni non. de comprendre que ex-patron na yo a reconnaîtra trop collègue na yo ke yo. Na lobby nga na beba na trésor pour tout pona mutuka nanga. À l'époque on a kutu Chrysler kutu et ba congolais ba on a noté. Na somba ngo pa na tindara 16 000 balles na virelaka apocalypse bela et kotaka mbrouille mais bateau bazalaka commandité par makamba voiture wana c'était maison mère échange wana gout na auto longwa à peine que son âme repose un peu le vieux le colonel Van ba bloquanga na ambassade ya Belgique qui ba opianga visa te dossier na ngai beti plus de mois colonel Van Atala. Mais ma dossier nous tout bien. Comment tu n'arrives même pas à voyager? Qui nous a un dossier qui est en ambassade à Belgique et France. À passer un consul. L'État n'a aucun récupéré un dossier, il a caché il y a refus. Les gars dans la télévision, c'est kangai. Ce qui va bien nous à la presse on dit maté. Père, on a trop souffert. Ngani nazaka na lala na bitumba na lamuka na bitumba pour comprendre nga bien na banga iloti na respectera tout le monde kolela kate ba makambo ile kana internet via mutu za nzambe via mutu za nzambe mutu moko te oyo akoya kozwa ngai ala musanga lobiso na kufi a part nzambe. Mais pourquoi bino nyonso ba ex ancien disons il y a maison mère nazolo apena première ceinture o ya bino pourquoi bino tout na ba propos na bino et ça na ba propos moko ya moi malamu te envers maison mère yo mwana na yo bota ko mona enani s'il vous plaît telingana na bota te na boti te bon ouais na boti te pour l'instant ngai c'est le papa na Marc Olivier Marc Andi na Melek na bana ngai mais na vandi boye na ko lobaki non le roi douche ka banga la pembe bana ya douche baleki bana nga na beauté. Tu peux imaginer beauté elle a raté na mokili mondele mudasala ki beauté zala soki beauté ala ki mais Naomi Campbell Naomi Campbell va valider ba monter na beauté ba sénégalais ebele oyo monaka mona ke face ndenge mazo défiler na Louis Vuitton comprendre donc ça dit que
ngana kondima te kino mwana ngana boti po ducha za pembe na lo bakino aleki bana ngai. Le problème yango wana ya problème mususu te. Mais soki ngana komi lo bakino bana ya duche baleki bana nga. Yeba yango lobi bana nga ba kokima ba okindi pa Michel. Michel Kombe ba bana nga ba okindi pa Michel. Ba okoma papa Michel aza danger aleki duche. Papa Michel somo. Rending wana. Ça dit, mon vie, il n'y a pas mieux que le respect, frère. Il n'y a pas mieux que le respect. Est-ce que vous dit Niamakor ou Niamakor candidat malheureux? Mais Bissot Otokotili Wera Mbongo, ça fait depuis la nuit des temps. Au Bissot Wagina est l'autre côté, Vincent Agin sonné, Mbongo côté à son immeuble. Biso de somi ba parler na ba bandel na ba lemba ba terrain akoka ko valider bisoté ma valider Niamakor. Tu peux imaginer ngas ko na sepla nango ngana za analyste na observateur yango nga biloko wana lekaka te na matoi nanga fi wana finga kata fingi tongo midi pokwa nga ata bokangi na biloko ba croix rouge ba twakenda ko senga babilo ba secours quoi rouge no ba kabila batu ba bani bani c'est ba secours catholique wana ato kanga na olia Congo kutu do ba mboka eza ya diamant or cuivre yo ba shuka kote na batu bana kini o yaya et moi 20 yaya et moi 50 olobi nini Congo mwana donc ça dit que totika kozala na esprit ya destruction pour na ba vie ya batu pour boa banzambe ti nani o andimaki ke fali akocha Bercy na France nani o andimaki ke faire gola ko beta Zénith tango Koffi Olomide aoloba sur la route de Bercy personne croyait que fali akocha Bercy na France tango we razo annoncer faire razo beta Bercy Olympia par Zénith muta croyait que faire akocha Bercy dans une mars vie Mamoudou Gassama atambola ba bibwele bisanga banini mais akoma ana diku comment diku amati azui mwana akomi français ba américain ba Jay-Z ba lobelié président ya mboka na bango ayambié akoma célèbre Mamoudou Gassama o ayeba même pas koloba français na vie ba sous-estimera mututi na vie ça perturbe à tout moment. Au gros, on a top, mais ça peut basculer à un moment comme il peut. C'est pour cela que je garde la foi. Je crains personne. Il y a un monde qui pousse à la plupart des anciens de reconnaître aussi Papa Chéri, Bin Adam. Arrêtez de faire les bandundu. Parce que quand on a la place, arrêtez de faire les bandundu. Vous les gens des bandundu, bokanisaka neti biso tozalaka contre wera za vie na biso boto leka epa na ye yango lelo tokoma boye mais lui alingi ko reconnaître biso te bino boliba reconnaître pourquoi raison pour laquelle comment est-ce qu'on reconnaître Papa Chéri mais il faut ko kima na makolo ya mutu oyo azolakisa bino mino pona ko yebisa yo vrai pona ko yebisa yo vrai yo mutu ya BD. Mais c'est rien à voir peut-être. Olembi. Non, c'est rien à voir. Non, c'est rien à voir. Place au niveau Kenanga. Ogoyo kango ya bien. Wana Poutine. Yo kana biso le romoko. Na musique bato lukaka protection. Il y a des gens qui n'ont pas protection ya Munama. Il y a des gens qui ont protection ya Batamokili. Il y a des gens qui ont protection ya Nzambe. Ngana zana oya Nzambe. Mais na mona ka mutako protéger nga. Jibem piano. Pour nini? Lévien nous a livré na batu ya quartier latin qui baleki mudlora faire rigola biloko ne mati saka nga banzidi. Nga na mona ka mutaleki faire TJ de TT la coste été. Ya ba clan mususu. Héritier watana bekuta signé à Olympia. Malgré ba combattant ba kalai. C'est des gars félicités. Nana ebisa ko mwana wana muke héritier ko benda pe biso to beti ba Bercy ba Zénith. Mais vous voulez le combattre,
oh soit disant impoli impolitesse pour na mwana mukia bana ko manquer mukolo fo mukolo mutabana ko manquer. C'est ça tonton j'y vais. Oyebi gim sa mbanze moko le pur. Ayembela ngo pona écologique dans batamaele ba yebi nature tout. Pourquoi les enfants me demandent que mère et comment salé bambisi ba yebisi ke parce que bambisi balela trop maya misu ya bambisi nde comme ça mère salée tolela mingi potati lelo kaukarati yaonga babiloko wana ba grimace o banzoi o ba fan tumbutumbu o banani ngai pa nanga soki fan obenginga osoli nanga bien to sola bien mais solingo ke nanga likolo soko lancer na lancer. Et puis combien de grimaces nga azui na France ça balakisanga na ba mindoki yo zelo komona yo zolo bana songolo yo zolo bana pakala okomona na pesa bango adresse yaka na laili rose. Comment tu vas comprendre ma cité natambola nanga na train métro tout y a personne qui me touche soko yi na zui doki nanga na pesa pa bato ya librairie wana simbelanga na kolia lo kwa semoule tu vas regretter ta mère yo mutamakasi et puis voilà. Ba blago basala kana ki toko menacé ya kabeta mulangi kima mais qui non face à face boy ba chi biso père na boaka kambuma webi na boaka kambuma bato o ravimbia et voilà mais Moussa n'angeza ndule voilà quoi. Alors c'est Léo Scram, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je reçois l'artiste congolais, c'est Léo Scram. Le temps que tout soufflez-moi un peu, nous allons rentrer à la régie. Question de bien vouloir, tout savourer Lopez Sambi, c'est ça? Je dédie la chanson à celui qu'on appelle Madame la Joie Apichuna, Amado, Geti Mugabaki et mon oreille. Madame Myriam Ouet, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je dis un grand merci aussi à Douche Kapanga, mon cher ami. Pourquoi pas à Michel Kombe. Suivons et puis Maître David Kombe ou Maître Michel Kombe. Ah, je salue aussi Maître David Kombe. Ok, comme ça, tout le monde et puis Tozong Anasima. Merci beaucoup. Mon général major Delphin Kayimbi, Viali, Ursule, Brandon Sambi, Maître chinois Kiloya Matete. Motema nangeza na posa ya bolingo na yo, sanse nanganga matipe se termina zero. Dudu Nzombo. Fabrice Nkoyi, Lopez Sambi papa. Voilà, merci beaucoup. Je pense que cet élément fait énormément plaisir à mon père Fernand Kibala, l'homme de la ville, l'homme qui contrôle. Mbote papa Fernand Kibala. Merci beaucoup et aussi à madame Mami Angaba. Alors, Scram. Tonton j'y vais. Lelo kotala yo na makambo zoloba. Qu'est-ce qui se passe exactement au même à Kamounine et Salama entre Céléo, na frère na Ofali? Oui, nzembo na kola na maboko Jésus na ekola na kelasi na yo e mosungi nyonso oyo babengi ngai ezali se molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugement ya bato. Mais je me suis relevé Nangouya Jésus. Kotikanga tenzeleza na nomolai. Molimo, oui bien. Il y a des gens qui m'ont traité de combattants. Batinda batnabona bakishasa. Babenga combattant pour bébi sa crédibilité dans le Congo. Comprendre. Prévenir na mona ki yango temps tokuta na Chiba. Il y avait personne oyo afinga ki fali. Moi, j'avais la joie qu'il fallait. À Otaï, la soirée, on a Mutombo Dikembe. C'était bien un frère avec des stars américaines. Mais du coup, babandi ko finganga na batu na Kishasa, ba fingana tata nanga, ba fingana ba nanga. Pour quel yé mon quoi ibi. Ozomona, ça dit que dans la musique congolaise, il y a l'hypocrisie. Où il régnera onga na linga ngoti. Comprendre? Donc ça dit que Yangwana on a lobby et puis voilà quoi donc. Raison pour laquelle
comment qu'on clash Fali dans les différentes émissions. Na yebisaka vérité. Nga na yebisaka vérité qui na loba ina bino makambo disque d'or abo poser question. Aba 2 mois. Est-ce que tu es là zwango? Atina ki mwana moka mbasia ya koloba na télévision qui c'est le banzembo na ye ezoyo kanate par rapport ya ba émission à salaka. Atindi sou mwana okomona ya kanani l'autre là azarana gisasa au camarade Jazz Kavulo mwana onani Vincent. Aye aussi la pesa wera nani Dim. Diku na moni yango na ba page banini tout. Papa, abeti des albums. Est-ce que mon disque d'or a joué? Comprendre? Tout le monde a bat Gims, Banaza, Banani, ba disque d'or. Aujourd'hui, il a des singles d'or. Félicitations, mais il n'a pas de disque d'or. Mais ba moni kanze monange bimi balimba banda campagne de diabolisation au ba view ya Cléo et ba view ya ba émission salara ya polémique et leki banze monaye. Eh ba diabot. Il y a bim ça ba disque d'or à zoatin. Ça dit que baza ba hypocrite basala net ba imakambuti mais ba ebi. Ngana na vaccin Kinchester menea na petit beaucoup laka. Wembadi na bêta forme na ebi golata na ebi go classé. Et on a grimacé bango tout le monde ils ont peur de moi. Mais moi j'ai peur des personnes mais je les respecte. C'est le Scrum l'artiste congolais Fally Ipupa l'artiste congolais. Et tant que chroniqueur Père non, toi, si tu me ramènes avec des histoires de Fally tout le temps. Après les gens vont dire que c'est Léo est jaloux de l'autre. Nanana frère. Arrêtez notre gars là. Tout qui n'a et puis voilà. S'il te plaît. Na RDC, tous les artistes millionnaires. Bill Clinton est millionnaire. Bill Clinton est millionnaire. Tout le monde a fallu à $50 na si pêcheur, va publier millionnaire. Na mon arae, à millionnaire à la salle de sport nanda goûté. Mais documentaire, il y a M6 et... Bon, mesdames et messieurs, je vais essayer de rester professionnel tout au long de cette émission. Justine Bazema, ndeko ya Rema, mwana ya Muswahili Touré, motema ya Flavie Maoua. So niveau baza kolela nzembo ya Lopez Sambi. O comprendre que nzembo wana ebeti. Komemanga na ba terrain ote. Na lobby. Toyebi ba papa Bemba Saolona, baza na ba grotte na ndako etanke ba multimillionnaire. Ba na ba terrain ba tennis. Baza na ba salle de sport na ndako. Un millionnaire ou millionnaire il faut l'accès tout place là là au l'accident ngani na abo na millionnaire dit mais na rose attend sur na ba fond na ba fortune na rose attend sur na 300 déjà 50 000 o ya fortune na mais na soki 4 soki na 4 bana c'est le tram en fait pour faire comprendre des bateaux hein est-ce que tout tika la kana place non même pas ngana ya mi Poutine Justine Bazema ouais alors na biso la tonton Jifena la Zolo na lobby boy c'est Léo. Pourquoi Olga Ikasha? Oh là là. La reine ya Suède. Bino bad bolinga ratena loba. Tala bango makambo memisa. C'est le pourquoi Butupe moina lala te rocha. Pourquoi binze motemina JDT? Pourquoi zolinga rosa la guerre? Pourtant que pardon, binze motemina JDT ça. Et pourtant que Joseph Fatikaka qui menuisier mokolo mwana nzamba kotaka na ekulusu à comprendre que pas si mwana ne ayokaki ekokani na pasio yoki sakamabaya. C'était à monene na loboko ya libaya ata leli. Tolala tolamuka osengi pardon hein. Émission éthique là. Nga seleo. Ouais. Nga pona senga mutu pardon. Na ebiso ki faut bazwa pema. Mu pepe bazwa ba tiango na clean na omo basukoli yango. Ba fabriquer spi balaka boya. E bonga na camarade na bango. Oh, oza collègue. Ya musala. Collègue a problème dina camarade na mode état d'esprit na état d'esprit na ndenge moko te. King hein ngana duc ya bandal na M6 Balaxi au moni place bino bo kende yo kana expliquer bien oyebi na poto ouais tu auras na assistance sociale ouais là attendez olati qui n'est pas assistance sociale a oyebi sa OK olati ni na Nike lunette à Dior a otangelo yango mundela zani mundele amoni ozatanga mususu na ML mais monter oza atanga mususu
il y avait oui atalika confort ya Caruana a bon attendre mutema chikicha tema kama chacha isate mutema mabe na yo ya ngoyo ya mwana bazomona yo mutema mabe muta pembe boy banda e France aotambola ba États-Unis nzamba linga bato mutema mabe te c'est le depuis aux c'est le scrum depuis comme leader combien de temps déjà là ça fait pratiquement depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui ça peut être 13 ans je crois ouais. OK c'est le ouais 13 ans. Ouais, est-ce que j'ai vendu ma maison? Non, na lobi boy. Pour votre tanga muta pas si malheureux. Na lobi boy, salle mythique ni ya munene oyo beta depuis comme leader. Salle mythique on a beta depuis comme leader. Oui. Au moins papa na biso Jean-Pierre Bemba auto bala la. Na tout yo, na ebisio. So beta o beta so beti na to lo beti. Papa na biso Jean-Pierre Bemba auto ko bala la maman Lili. Mais il y a des filles au bavandaka kino abandi kaka lelo alingi babala e lelo lobi akomi mutano velas ba potaina noko bakabwani eza métaphore eza figure de style azo comprendre te na ebisi ke soko beti salle mythique lelo Juvenal Ondi ozo comprendre ngate Koffi Olomide sur la route de Bercy personne croyait qu'il fallait peut mettre Falipe Kocha, Libaya na Bercy Lelo. La vie appartient au Dieu, la vie appartient à Dieu, la vie appartient au courageux. T'inquiète frère et frère. Que sous-estimer Lelo te lobby. Non, même pas, c'est juste la question que moi je pose. Nous faire comprendre OK. Ouais. Yoko bandana moi si na yo oyo Lelo. Makolela yo bala e lobby. Mais Papa Bemba, ça fait combien de temps il s'est battu pour le Congo? Mais aujourd'hui, tout le monde a photo à Bali Mahalidi. Nanu esilité. Atao komi nanin. La. Kobo sanate. Nanu esilité. Bien ondé. Kasi question ya mwana batu ba ko mona yo jaloux, ba ko mona mutema mabe, ba ko mona yo aigri dans le sens que excusez-moi pour le bon que oza koboya ba grand artiste moko na biso oyo yona no komi na podium moko na bango te na boyina à chaque fois na ba interview na tout ozaka na facilité à ça langage avec Fally avec les autres ce qu'on est en train de dire et ça langage te na ebisio bien éclair oui millionnaire à salaka footing na pavement na été millionnaire a soko bimi au koti nanda soko bimi au koti na salle de bain au sokoli pas salle de sport pas piscine pas ni de cinéma tout le monde a ba Gims na Maroc moi tout le monde a M6 tanga ki na ko filmer Gims na Maroc tu vois que non abimi salle ya sport studio makamutu na kati gros arrêtez de nakolo bango nini arrêtez de traumatiser les Congolais pour rien frère c'est qu'on a vu hein. Arrêtez de traumatiser les Congolais. Déjà, tout ça, na Congo, tout comme à niveau mobile, comme si on a un hamburger, on a un moutaya, botolio, on a un liango. Aïe, pardon. Si vous avez traumatisé Batou, c'est comment chité. Vous chité quoi? Réaction à Yozanini. Nanine. Qu'est quoi? Qu'est quoi? Ils ont français. Qu'est quoi? Qu'est quoi la phrase? Voilà, là c'était enregistré pour. Qu'est quoi la phrase? Mais c'est qui? Que pensez-vous? Qu'est quoi? Papa Bolo la route. Non. Non. Ah, 6 heures à rater. Qu'est quoi? Qu'est quoi? C'est Léo, Tolali Tolamuki. To moni biso nyonso na ba page auto benga ba page culturelle il y a ba congolais net ba ivoirien bazar na ba page ce qui farce ce qui ba fest wana ils a ba genre ba page ba sala la promotion à culture congolaise ouais mais ces derniers temps na habité sur ba page ngo sala comment mais to moni ba poster yo na ba genre il y a ba publication moko ya malamu te tout au long de cette émission, quand on a le baba ko taxé yo ya aigri, jalousie, mouté, bazu photo no mo ya kalaba posté.
mutema mabe tikalaka kokomelaka lisusu ba administrateur te ya ba page wana pour mutema mabe na yo. J'espère que mona kiango. Bon, nga de toute façon nga na komelaka bango na tindelaka bango parce que nga moko des fois na sala marketing na ngai. C'est pareil surtout ni même ba ami na ngai Instagram, Facebook, des fois na tindelaka bango ba son, ba tala, ba comprendre, ba yoka et ça la biso bien. Il y a des fois tu me souviens à rotindele, il faut pas m'envoyer tes trucs. Monsieur soit c'est du lourd. Ça dit que toi bateau il faut donner ça na bilo kwana nyonso. Ba page na biso, la plupart des pages oyo za na succès na tindelaki bango. Réaction na bango ezalaki bouche bée mutanda olobate. Ah na tuni poni bo changate. Poni bo changate après 5 jours na vanda boye natala babandi ko finga nga na page yango. Na comprendre na bi mais ndeni libino bobo ko publier nga mais bobandi ko taxer nga directement au Fabrigas au monivier na ya sali boye kolanda sele yo wana te aza soki nini yango moni soki toyokanaki ba page nyonso to cha été en bon ngai nayebi ki na lamukaka na bitumba na lalaka na bitumba na lokwa soda wazaka na front ça dit que il a mukeli nanga na bangaka te na tongo la lamuki o muninga ngazaki akota kufi non na bangaka te baza ba page oyo il faut ezala eza ba page culturelle. Du coup, on a moni 3 publications. Yo c'est Léo yo. Nga binisa ko imbiko depuis 99 ki yo kareningi sa quartier latin ningi sa Zénith quartier latin. Ayandi katolo landre kimbuta na bana vea o. Fuka matana Kinshasa o. Ah Gilema so somive sipae. Leki na ye na tuku mbuta likasu na bana obwa na 95 et ça la succès. Et à l'éloti. Mais ceux qui page ils ont manqué un respect pour nga na komelaka e y a problème te to komelaka bango parce qu'ils a ba page culturelle pour la promotion ya culture ya mboka na biso mais soka zo le bakino c'est le oyo omoni na kosunga yo na musique na yo ya manzanza après okoma oza SDF tout déjà nga na SDF te c'est na longwa na ki masi na poto awa mundela sala mutu nyonso tout aza na facilité ya okemata convoiturage afute la chambre aza la sans papier ba pesa ni o maladie wana EMEA ba SDFP bazala pe na ba aide na bango ba sans papier pe baza pe na ba aide na bango ça dit que soza mona poto comprendre yango te wa ça dit que oya poto pona okanga photo na Facebook traumatisera bandeko ba na Congo. Ngas kota on a na comprendre makambo tout soko finginga et ça est l'autre côté pour na lamuka na bitumba na lala na bitumba mukolo nzamba ko benganga nde batu bakolekanga nde batu baotika kotonganga mais ebembe nanga gloire à Dieu na misala ke l'état na biso munde ko kunda ngai pour nazali emblème ya mboka au Congo. Apparemment ça vous a choqué hein? Non, quel juvénal. Et loko moko est choqué ngati na expliquer ba valeur nanga na mboka Congo. Naza emblème ya mboka Congo. Yeba yango ki ba page tozalaka na ba BG1. Le BG1 comment osambela. Tozalaka na ba Skyrock, tozalaka na ba www. Ba série oya destiné au chéri de le to komana oka Fabrigas abwaki la mama oka ngana bwaki nani héritier bwaki Zoro Mabiala to bwaki nani orgasme Manhattan oka mutu bwaki Marie-Laure Mwaka mais Marie-Laure Mwaka ana kozwa tan na ye asangisi elongi na ngana bokechu abandi ko finga bokechu afingi nanga ono bokechu afinga ba konza mboka c'est le afinga wera na fali or boza page oyo ya culturel faut bozala na impartialité. Natindela ki bino sonanga. Vous arrivez pas à partager mais bolibo diabolisinga. Et pourquoi pour besoin nini? Marie-Laure soki moi si un musicien moko congolais afutaka yo po bi marraine na page na yo. Nga jamais na kofanda bo natindi moi si nanga. Aya futa page moko boy ou bien mutu moko azalaka pembe lokola
libanais aya futaka page wana pour qu'il y ait bimaneti babenga bon banani. Ça dit que babimi bango danger, bakitisi ferre, to bakitisi héritier, to bakitisi seleo. Bozwani. Lobi eza mokolo ya Nzambe. Nga na fanda ka boy, nana ba petit nga ba trésor Carthage, nana ba petit nga ba coach de Paris, nana ba faso jamana ba japonais a Imbo. Na ba Ariska Zadi. Nana ba batu nga ba mitera champagne les champagnards. Eza pas si pour mon seleo. Boye ba pe batongo. Banane. Ba administrateur wana na ba obasaka ba anonyme wana. Muto na ebi Marie-Laure Mwaka na ebi Zoro Mabiala na page mususu to sola mais to kaka ba soupçon ki page mususu te mwana musicien moko boye nde muta sala ka page wana. Oyebi pe mwana musicien. Na yo kaka mwana musicien. Tolo pe kombo na ye. Na ebi comment musicien te mais na yo kaka mwana musicien. Et si seulement si keza pena mwana musicien. François Lobeza si seulement si za solo. Na bandeli susu. Pour makamna oloba awe esenga te to kene banchiki. Si seulement si keza pena mwana musicien. A détruire papa na e. Tes réactions na osiko. A détruire papa na parce que ngana za artiste na mwana ba musicien. Aujourd'hui bakanisa raté ki ngana go désavouer Werason. Werason c'est un père. C'est un vieux. C'est un encadreur. Ou encadrant assez le pona comme alelo boy. Vu que batu ya maison mère, balukara ba déstabiliser biso, ferré, héritier, c'est Léo, Balacoste, ba JDT. Le ko la bango ils arrivent pas à parler. Ngana bi force on nzamba pesa nga pona koloba pona na art de parler. Nana éloquence. Ya on a défendre. La ligne raté batwa na loyenge ki o songolo pakala aleki ferego la leki JDT. Wane matisanga banzinzi na mutu. Pona ko vanda tena lo bakino jibe mpia na leki Werason. Eko salamate. Mais to kimaka na makolo ya jibe mpia na po ba bwaka biso place moko na libula bakosi. Mais jibe mpia na roi David. Lelo na bengaka ye atika lokola Papa Wemba na musique ya Congo parce que bana tout oyebi ke soko kei concert ya BCBG on se retrouver na mbongo te mais palata mino ya wolo ya jibe soko sekisi yo libungo kotonda soki ba comprendre yango ba kozwa biso ba impolite to bundaka pour na campagne ya diabolisation. Oyebi ke papa Mobutu akima na campagne ya diabolisation. Ba komi awa ba kangi kenge, ba komi na bandundu. Ta le guida mata akenda. Campagne ya diabolisation ezalaka mabe. Yana tinga babenga bana nga bakizengi. Kongo mobimba pe yebi ke bana nga bakizengi. Mais juba omona makete na télémina Marc Olivier Marc Andy Noah Naël Melek Lubnan. Congo ekolobanini. Merci beaucoup. C'est Léo. Congo ekolobanini. Mutazo ya kofinga c'est le hasard sans papier atekaka mapapa na Château Rouge. Bozui bo publier yango. Oza impossible que c'est Léo ateka mapapa na Château Rouge. Mwana ya pétrole. Moi na pétrole na bandaka ko kene ko somba pétrole les moyen de vivre. Na bandaka ko kene ko te ko somba pétrole na Mariano na ye nango. OK. Pour te vivre. Mais ngai na kola na famille oyo to bala na famille présidentielle ya Mobutu CCC ko Ngwendo wazabanga. Koto kwa deba. Nga na za na famille oyo koko na ngai Nzondomio. Koko na ngai Tukuzu. Koko na ngai général Sombao o banda autaka na char de combat na mbanza ngungu tiki sasa ya lwa taxi mama leki na ngai abalaka noko ya Mobutu et pas na biso wana to na ordre du léopard national comprendre bandalungwa baebi. Attends, naza moteki pétrole, mais aujourd'hui, je suis Céléo.
ex-président ya Congo Kabila autaka na finda na babot akoma président ya Congo. Bafinga président Félix Tshisekedi abandaka koteka ba pizza, mais aujourd'hui c'est lui qui dirige le Congo. Baloba na tonton Juif akoma koteka nguba na Sénégal. Mais aujourd'hui il est en France. Na mboka ya président Macron. Ça dit que tout ça est le côté. Moi na pétrole ou pas, la vie nga elo na sepelaka na uta de nulle part. Pour na ya kokoma seleo. Eza bénédiction. Félicitations. Nga seleo kako ba monaka. Na vanda na nga kaka boina ba piaka. La première dame qui est Mama Olive. Abenganga pa mimanga na mbandaka ba futanga pe na koma pe na relation na bango Na famille présidentielle. voilà. Ça dit vie eza na makambo na ba surprise ebele. Merci. Bato ba finga rabiso na soni. Soki nazaki maléré ou mendiant, j'ai 2 sœurs en France. Bazana banda ku ya kafu na ko buka na rapé chez bango mais na préféré ko buka na shenga. Nana petit frère ya maître descend jidoka na mboko neti ba jidoka na biso ko monera na wa mbinga nani Geno nani ya Olivier jidoka na biso mo jidoka congolais te Olivier Patrice bon jidoka français mo nani Teddy Riner petit nangana azalo wa Teddy Riner maître Christian descend anya dara mouvement ke likolo menatika ka evanda ezamboka ya loi vana na yo luka makambo na yo kota chike puis voilà ngamoko gama yas le dik ça dit qu'ils a pas si faut ba koka. Merci beaucoup Céléo Scram. Merci tonton JV. Merci en réel. Na banjo yoki Nayoki. merci Et ça linga go. aussi ça Te non si ça monte. Merci beaucoup na bato tout balandi biso Céléo par rapport à single album. En résumé, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? ngana satisfait na ba congolais nyonso ndenge ba consommer yango. Toza na 4 millions de congolais. Mais ba kende ko s'abonner na Céléo Scram na YouTube na ngako na ngoza bongo Céléo Scram. Instagram na ngeza Céléo Scram officiel. Ba ke ko s'abonner Facebook na ngeza Céléo Scram officiel. Ba ke ko s'abonner. Ba ko yoka musique o na betaka ba ko comprendre. Na betaka musique ya diaboté, ya bêtise té, ya ninte ba yoka musique ba ko comprendre. Na satisfait na ba o déjà ba yoki. 30 000 personnes au bayoki, ba ke de ba baksa maisusu. Bakoma ba millions et ça la biso waouh. Merci beaucoup. Voilà. C'était tonton Juvenal, le tonton de la presse, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que je présente cette émission depuis Paris. Eh, Quoi? Paris à Tour Eiffel wana. Qu'est quoi? Oh ville Paris à Tour Eiffel au final biso ramboera ya ka na Tour Eiffel. Bandeko tout bozolanda biso. Paris oyo zaliza à Tour Eiffel. Oui. Merci. Merci MBDJ. Merci beaucoup na confiance. Pardon, hein, bonne guérison na vie na biso Kofi Olomide. Ah OK. Voilà. Ba courage et belé na vie na biso Werason. Ouais. Ba félicitations na moi salanga bandal Fali Poupa pour na Bercy et puis ba félicitations na Ferigo la pona calme oazui et puis ambassadeur ka moko o tozarani na Congo héritier Watanabe o ya kota na kati ya parlement ya Union européenne ou alobara français ambassadeur suprême car y donc na pesi mbote venanga JDT molopo courage ozobimisa single kalate venanga Lacoste courage na épée toyemba na na sur et pas Lenny Bidens na sur semaine prochaine et puis merci na tonton Juvenal na nobalité mais banda tikayo Depuis Tiganga na Roma na Paris. Vie bonga na Roma Gubio et Hollande émission na Salina Céléo fana étant que fanatique. on a un problème na On comprend l'idéologie en quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Koboya satana ya kalate pona angelo ya sika oyo zui nano yebizali na été. Merci beaucoup banto tout balandi biso. et soyo hein. Merci Kikala Oyanga malgré qu'il est legeza costaud tellement makasi
Bolandara Juvenal qui bat les tontons de la presse congolaise. Koboya Satana ya Kalate. Bébé va combattre balingate mabama lo baot. Tala makambo ngo lelo oyo. La joie Pichuna Mado, merci beaucoup. Ser nanga maza toujours kitoko Myriam Web. Maintenant on commence en France aux agina dans cité ni. Ton akoma ki anazaki na Ozoir la Ferrière. Sigo comme na Melin. Non, c'est que bacho libanda. depuis na ya poto si lelo nazalaka responsable indépendant mbila. Moi qui teti moi qui mutu makasi na ngande yango wana. Boni sanga petit no Karine Mokonzi. La baronne. Mais moi calendrier parce que nga nazo voyager tellement trop dans ça ba voyage d'affaires. Mais comment on a boyé moi cala vraiment. Mais je pense qu'elle va bien. Je pense. La baronne. Ah, la baronne mondiale. Ngande ba voyage moi trop mon nazo kangandaku na tikindaku air musu nazo régler na musika ko futa ba loyer nazo kende ba Hollande ba Bruxelles ba Andorville moko boezala en Espagne pour na musala na animation ndeti lala nazo kende Toulouse. Ah ngapé vraiment na profiter na bisa bana Clermont Ferrand qui na ozalawana le 13 et puis to sepiana bango longo merci vraiment. Merci beaucoup. Que Allah vous bénisse et puis Dianza Dembela Denis d'Orléans, qui Allah vous bénisse. Koboya Satana ya Kalate pour Angelo Asika oyo zuna no yebisali na été bateki ndoki basomi nganga basale lorote avec le na baba baolia na butu. Ba yibi koko me batiki bokoko. Ah. So liengu bana se ya mai poso na ngwe o mataka likolo. Boucle.